Pamela. Mais bango bazo benga Davina Ndumba. Davina sa Ndumba te. Bino ne boza ba Ndumba. Voilà. Bino ne boza maboka. OK, baza maboka. Maboka. OK. Bino boza ba cité. Ba mona li peut-être oza mwasi o chef de to lati, ba ben yo mwasi. Même mbala ya pembeni na yo, be ya yamba yo. Ja papa na maman. A omona li boka pondu. OK. Hein? Pourquoi tu beaucoup s'amiter maman B? Bazali boka pourquoi? Parce qu'elle n'a li boka ba tout en. Ba fongwa mande. Ah OK. Ba fongwa mande bazanga déjà bazara susu basa goûter. Et c'est mi baka ba. Pour mi bala normal boye. Ba linga bino te. OK. Comme bala normalement faut que mi bala bala mi. Mais bazo Bonjour à tous. Bonjour aux gens qui n'habitent pas Bozalana. Vite Bozalana, tout boyando botika pat. Ngaïnde na zaboué. En tout cas, na signé contrat na mototé en matière de filles. Na signé contrat na mototé en matière de filles. Na zana motomo bede manager mo be alande la vie nanga. Donc bino oyo. Miss bino sala bino passe son la tima be bokanga miss. S'il vous plaît bokanga ka miss. On a focus jamais que la carte à caca la mokili nzambe oza mototé pour na batomo be boye bisanga regardez ceci regardez cela. Là puis c'est un exemple à Luna. Luna a la boutique d'habillement mais Luna elle s'habille pas si grand. Pamela, et pourquoi vous s'habitez maman B? OK. Tant que vous avez la télévision, à la Bible, l'amour, il y a maman naïe, maman Belleville, la patronne, en tout cas maman merci. Na oyo ça la ponanga. Muta Davina za nambongo na Voilà. Mais tant pas maman Belleville a juste sur pèse sur mayele et bâtisse les sous mbongo. Mais yo ce za ni. Voilà. Ozola la wa. OK. Ozolia wa. Vini no za la. OK. Oh, ya mi bala ba. Na comme ni bokate. OK. Ni bokaku des habits oko koma ndaku. Mandako bino basi bozo tanga mai na se. Bon on a problème makasi na vie na bino. OK. Hein? Et là on est tout ça moi na bino. Est-ce famille bote tine ki bino ba aussi ba kisi. Est-ce famille bote tine ki bino ndeke bo linga mi bali bilinga linga. Ba sakana bino ba couloir na ba bar na ba se na se ma belé. Mais les gens qui manga ba fungo. Yo kasi ma na bien définir sur Hollande bata modèle wana. Parce que na niveau d'avina ba okokana d'avina te. Ba zate. Ba bozate. Ezane qui jalousie et ça la rende bongo. Voilà, mais ba réserve au finga yelelo, au finga d'avina. Oh, bongo so ka fingi ça d'avina ni. Et ça d'avina le rota. Oh, mutaza mobali na ye. Et c'est le côté bino bozane na ba problème na ba vie na bino. Il est allé d'avina te. Yo ko ba oh, mutaza na mobali na ye alali pio azolia kitoko. Hein? Yo ta msoso oza mibala batu. Abi aza mwasi bongo. Hein? Oza mibala batu msoso mobali mposo benga ebo ayamba te. Voilà parce que azana mwasi. Azana mwasi na ye? Oui, oza shida. Yoza shida. Basa katula babé ngoni. Katula soif. Katula soif. Aba o ba okende te. Ebembe na ye. Hein? Ebembe na yo. Famille bote to finga te. Te ngana fingi ye. Ngana fingi na lui. OK. Tendresse. Tendresse ngana lo bana comme na dodi. OK. Tendresse dodi. Comment tendresse mta pesa za 7e bagarre? Ah, 7e mta pesa. Oui. OK. Comment yo ko na matanga de ta force? O mayele te, o azoba, o zali zeze. Yo moi si. Lakisa mobali yo lakisa vraiment mibali na yo yo bimaka na bango. Yo za mobali na malonga yo na vino yo za na mo. Mobali ozo bimana yo peut-être ba yebi yo te. Comment yo okena matanga yo zoba bolole lo libuka munene o ba toute la rapondu. Basi katula mwasi. Bino wa basi. Bo bino ba basi ya basi mo ba basi ta. Comment on confond ko finga moninga mwasi makasi bo babilo et puis moi ça libala ah nzamela on a tout Davina moi ça libala neva de mariage
ana bambongo akenaka poto mazo reconnaître maman Bellevue Davina lobi alobi lomoka lobi ke ngana respectaka batu bafutaka batu siko Davina yeka koloba bolamu ya Bellevue yango ememi mama Pamela est-ce koloba bolamu wana est-ce lobi mabe mukili mobi mabe monde entier babi ke maman Bellevue ça bien est-ce que mabe atali bolamu but non bango baza bato mabe parce que bolamu o maman Bellevue la ki sa bango akabela bango sunga bango ma bango balela bazongela e mabe mais Davina atali que non maman Bellevue a sungi ngai Davina za na mbongo na mais andimi maman Bellevue baza ebelete mutaza on n'est pas roboya pe mama roboya ne pe ma Bellevue mais ndimi yango balobi ndimi eta fingi ndesi ayende ko finga sila parce que ba propos oya tenaki wana te afingite mutalobi na ye asengi vraiment maman na ye merci. Et c'est ça ma bé. Pourquoi nous sommes à l'école à peut-être maman Bellevue merci. Bino peut ça bino passe. Boza basi boza mibali. OK. Bino peut que ne peut à tête to ça na maman na biso afin na passe kingani. Bon ce qui maman na bino peut merci maman. OK. Beaucoup on s'en pourquoi. Nene matanga. Yepeli boka. Yepeli boka. OK. Comment yo okene matanga ya data force? Yo que le 7e baga, on sa tapage yo ba que yo robeta 7e baga. Non, yo. Tandis que yo sa rabaje Doni yo sa la rabaje. Yo beta 7e baga. 7e baga na za mwana oyo bota. So on obaka na musika pour ça pembe na été. Soko za mwasi. O manu na belo yanga na nango. Yo tangaka makila ngapena tangaka makila soko za ma mwasi ya solo tendresse kolève ma 7e bilamba boye. OK aussi ko fo beti soko problème yo wele na 7e mutu banaka 7e boya ki lesbienne yo 7e bima na yo pe c'est à kolinga bo o za mo san kele te ni balinga baza mo sambali nani bo o basi ba pas quoi o aye mo ko ya ko luka 7e baga linga 7e c'est pas linga eta bima na epete. OK mais 7e d'après comme tendresse comme les akadodi pourquoi linga na bibisa vino no so bona mi so bat yo bi pe via 7e baga te. OK yo tendresse dodi yo bi comme 7e baga abi ba akati bilamba yo bi comme 7e baga yo lelo o ko telma o telma pe yo simba 7e baga ye bango lalaka l'amour kaka mukolo moko te ke 7e baga o peso gaz. OK ako salaka ngoti Lucas wa 16 na yo ko za 7e baga yo ko za 6 yo 7e baga peso 6 a peso 6 na ndenge ni o za mo san kele te ni balinga baza mo sambali nani bo o basi ba pas quoi o aye mo ko ya ko luka 7e baga linga 7e c'est pas linga eta bima na epete. OK mais 7e d'après comme tendresse comme les akadodi pourquoi linga na bibisa vino no so bona mi so bat yo bi pe via 7e baga te. OK yo tendresse dodi yo bi comme 7e baga abi ba akati bilamba yo bi comme 7e baga yo lelo o ko telma o telma pe yo simba 7e baga ye bango lalaka l'amour kaka mukolo moko te ke 7e baga o peso gaz. OK ako salaka ngoti Lucas wa 16 na yo ko za 7e baga yo ko za 6 yo 7e baga peso 6 a peso 6 na ndenge ni yo moi ça dit boka pondu omani ndako nganga yo kenda et pas 7e baga o kenda ko cha komba 7e baga pour langue c'est na lesbienne omani nge balukela oui OK molo ti malembe tika na za kana mo mwasio lobi na kaki yo lobi. OK lobi enga tika la sango na matanga Delta Force na 7e baga na matanga ana donc c'est lorsque ya ko banga 7e alobi bata famille bota matanga yo ba famille bota ba na matanga te yo tendance yo lodi yo sabatu ba famille bota e ya matanga te matanga na koko no be mama na yo yo ko sabatu ba na matanga te. OK tango Delta Force ya ba na président Delta Force ya ba na mokili ayebaka yo te mona groupe fanda na ye do yo ozoya na matanga ozoya na likofi
po beta jaloux muta mutema mabe en tout cas on peut comprendre ndenge biso to yebe kindoki etika boy kindoki sera bon yo da c'est tant que azaka tant azaka na monde wana yo tanasi yo okopousa na pemena 7e bagayo hein okopousa ma pemena 7e bagayo lobby oh mais c'est en fouloté te asaki biloko wana ke c'est mate atelema ya betaille et c'est en sala ngote muta en sala ngode biso pourquoi yo mona nga osala ngelo to kuta nga na nzela ngana to kuta na tendance to kuta na ngana yo to kuta ipa yo le osaka IOAT mais ça au moni 7e baga força nini oluka ba problème olobaka na yo Pamela olobaka et comment que monde l'état lobake bobengela nga famille Toubadi na famille bandoki wana ya ba tendresse ba fani sango je te dis la vérité comment yo goza la molimo na yo et puis vie na yo okolinga ngote za la kimia pourquoi et c'est na lobi na la tendresse yo dodi na lobi mutu na yo et c'est na nga benisa mutu basa bi baka basi bazange lengi est-ce que vous avez besoin de l'élengi? Non, tout le monde a besoin de l'élengi. L'élengi, ça va en hôtel. Pas ça en hôtel. Il faut que l'élengi ne besoin. Il faut que toucher il y a un 7e bagon na makata matanga. Pourquoi vous avez qui na vie na yo? Ah quel a plusieurs fois on se répéter encore trop. Hello nini. Il y a ko bunisa 7e matanga. Ngamo ko lekine 7 ngai moko dipine na za matanga. O ya raté pourquoi? OK na 7e baga point. On a raté pourquoi? Tendance au salon au bikosa. Pe batu ba tinda ba kosa yo. Li boma na yo bela ka solo. O kosa o bela ka li boma solo. Oui, o amta li boma. Li boma na bela ka. Ko bela ko ba 7e bagate. Au même niveau no ke na ko siba ba kiss na yo pona ko ba 7e baga retour. Ya ngane so nane zongele yo o kata bila ba 7e. bonsoir babone na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision quand de tebisa bino musalande ebenga kabiso liboso na bino lelo toye lisusu c'est bien moi votre humble servante Pam Swatondo autrement dire la star maman leki ya famille Libota la fille qui dérange des fasseurs ya Sirstir ya Belville Kandila patona famille Libota oye famille Libota toujours en avant famille Libota to lakisa bango to leka bango nebele famille Libota focus na film ya biso ya sika na kombo ya couple croisé film na biso kitoko oyo mama Belville ateli biso mama Belville lambi lisusu en tout cas bandeko o balinga penza famille Libota balinga ka Bel Air télévision bokende ko découvrir ba Davina ba Ada Ilunga ba Sylvie Eseka ba Maria ba Siana ba Junior ba Daili en tout cas film oyo penza ba acteur na ba actrice nyonso ba jouer kuna en tout cas waouh tant to lobake mama Belville Kandja zaka poutine de l'écriture en tout cas azo mérité parce que ba film oya komela biso to ba mama Belville ba film oya komaka eleka inapercité mama Belville okoma ba film oyo ezake ezo bongisa ba foyer ya batu ba couple ya batu en tout cas merci beaucoup na poutine de l'écriture na yebi ke ba boaka ka libanga na manga côté la Belville Kandja aza manga côté là merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé CJ la maman qui dérange Regan Ngoma garçon Paris Natacha Golo la patron je te salue aussi papa Sam Nkongo le nécessaire Jean Mboso na Katia France wana Mayaya chérie tu sais que je t'aime beaucoup Christelle Seka bijou amba en tout cas bambote na bino ebele le vraiment la plateau na nga nazanga mo côté nazana maman leki ya famille Libota na kombo ya Dipinel lelo na préféré qui na joyeux to meka ko solo la moi muke na joyeux pe moi kala
en tout cas na préféré pe na lelo na zo a dipine et no kiso koza parole mo na ngai fongoli na plateau na yamba dipine bonjour bonne santé. Oui, santé ça bien. Kalen ozoki makima biso boy poani. Naza quitté. Voilà. Non, na uti matadi, na uti ka ba tournage bon. OK. Na yesuko. Boni basangwa famille Bota. Ah, famille Bota. Vraiment famille Bota dipine yo. Voilà. Ya bino yango vraiment na linga bino mingi. La patronne maman Belleville. Nzamba Pambola. Ya yango yo. Yo moko na joyeux anniversaire. Merci. Merci. OK. Noinga basango. Donc anniversaire de qui toko makasi. Voilà, merci. OK, beaucoup. merci beaucoup. Lelo oyo to lali to lamuki makambo ezo bima ka seko bima. To salaki Davina Apua oyo pe ajoa na Bel Air Production émission to salaki na jour ya fête ya mariage civil ya Siana mais au bota ka makambu bato basolo ba ke Davina Apua azana actualité te ana succès na théâtre te asala film memo te o cartona ba ye pe na théâtre mais banda Davina Apua aye koloba ba vérité par rapport à madame Belleville Koloba madame Belleville bolam oyo osali la batu lelo ekomi mabe na minoko batu yo moko zomona ba live na émission ndenge ezo sala mpona kofinga na poa ngai na koloba boye bato nyoso tu ba lo mabe pona ye ati Pamela mais bango bazo benga Davina Ndumba Davina sa Ndumba te bino ne boza ba Ndumba bino ne boza maboka OK baza maboka OK bino boza ba cité ba mona li peut-être oza mwasi o chef de tolati ba ben yo mwasi même bala ya pembeni na yo be ya yamba yo ja papa na mama a mona liboka pondu OK poni boko za mitema mabe baza liboka pourquoi parce que na liboka ba tout en bafongwa mande OK bafongwa mande bazanga déjà baza susu basa goûter et c'est mi bakaba po mi bala normal boye ba linga bino te OK comme bala normalement faut que mi bala mike mais bazo traiter Davina Ndumba abimana ba comédien Davina za Ndumba te Pamela Davina Ndumba bali Numa bala na mwana muke abali acha bona muke na ndenga komi bongo siko bino ki numa na bino bozo sala bola kisa bibali na bino voilà bola kisa bibali na bino bozaka ko loba ebele ngandi binene na zaboye so na lobi ke na fana na ko finga muninga nga mwasi na ndenge ke na j'ai vu na ye donc c'est nga pena sala bien très bien ce qui biso to répondre bino parce que bolekisi na makamba et puis makamba olobela ye mambalukuta pe moi ça va talibala yo ozoya na télévision ozoya ko finga ye mais bino boluka ba problème OK bino basi bozo tanga mai na se bon on a problème makasi na vie na bino OK et là on est tout ça va moi na bino est-ce famille bote tina ki bino ba aussi ba kisi est-ce famille bote tina ki bino ndeke bolinga mibali bilinga ba sakana bino ba couloir na ba bar na ba se na sama belé mais les gens sont manga ba fungo yo kasi ma na bien Davina tu kolanda bata modèle wana parce que na niveau Davina ba okokana Davina te bazate ba bozate les années qui jalousie et ça la rende bongo voilà mais ba réserve au finga yelelo au finga Davina bongo so ka fingi ça Davina ni et ça Davina le rota oh mutaza mobali na ye et c'est le côté bino ne bozane na ba problème na ba vie na bino il est allé Davina te yo ko bela oh mutaza na mobali na ye alali pio azolia kitoko yo ta msoso oza mibali batu bi aza mwasi bongo oza mibali batu msoso mobali mposo benga bo ayamba te voilà parce que azana mwasi na ye oui oza shida basa katula babera oni katula soif basi katula mwasi bino wa basi bino ba fuma basi ya basi bino wa basi ta comment oko fana bono ko finga moninga mwasi makasi bo ba bino et puis mwasa libala nzamela ngona tout Davina mwasa libala neva de mariage ana bambongo akendaka poto mazo reconnaître maman Belleville Davina alobi lomoka alobi ke ngana respectaka batu bafutaka batu siko Davina yeka koloba bolamu ya Belleville yango ememi mabo Pamela ese koloba bolamu wana ese alobi mabe mukili mobi mabe monde entier babi ke maman Belleville ça bien
Est-ce que mabe atali bola but non bango baza bato mabe parce que bolamu oyo ma belva la ki sa bango akabela bango sunga bango ma bango balela bazokisela e mabe mais Davina atali que non Maman Belle-Vie a soumis ngai Davina za na mbongo na mais andimi maman Belle-Vie ba ça belete mutaza on n'est pas roboya pe mama roboya ne pe ma Belle-Vie mais ndimi yango balobi ndimi eta fini ndesi ayende ko finga sila parce que ba koko oya tenaki wana te afingi te muta lobi na ye asengi vraiment maman na ye merci. Et c'est ça ma belle. Pourquoi nous sommes à l'école, peut-être maman Belle-Vie, merci. Bine peut ça bino passe. Bosa basi, bosa mibali. OK. Bine peut voir qu'il n'est pas à tête, ça na maman na biso afin na passe kingan. Bon, c'est que maman na bino pe merci maman. OK. Beaucoup on s'en monte pourquoi? Pamela. Et pourquoi ça habite maman B? OK. Tant muta l'école la télévision à le bibo l'amour, il y a maman na ye, maman Belle-Vie la patronne, abe en tout cas maman merci. Na oyo zo sala pona nga muta Davina za na mbongo na voilà mais tant on est pas maman Belle-Vie a juste sur pèse sur mayele et bâtisse les sous mbongo mais yo sko za ni voilà ozo la wa OK ozo lia wa vini no za la OK oh ya mi bala ba na ko mi bokate OK liboka kuteza bien okokoma ndaku mandako tozawo okoma bongo. OK lelo oyo bato nyonso bayaka na famille Libota soit na Belle Air production bafongolela bango maboko bayamba bango maboko epolele ye moko ayaki soit babengaki aya ko jouer ye moko akomi comme sa famille Libota après na sima na so amoni kazana posa ozali sur famille Libota ta longwe fo ya ko sala émission ke nga na longwe famille Libota ba maltraita kinga na bien muto zana bisayo muto olongo na famille Libota zana biso alongo na famille Libota bike nga na longwe na nga banyoko linga basala kinga boy o mafuwa kele na ye voilà. Oh, bon ça le long famille Libota et ça maman Belle-Vie. OK. Et vous savez le côté, il y a un moment où toza oh il y a comme film na e. Azo réfléchir ma kamune oh il y a zo sala. OK. Azo raisonner que ndena za boy bon na sala boy peut-être na que goûter bon felina bon na que na sala boy. Na sala film na nga bela look na sala casting. Na luka na ngo côté na film. Est-ce que vous attend vraiment fan da aba no raisonner bino. OK. Alors ça ngote. Oui. Vous comprenez? Alors ça ngote et talibango. Mais bien que moto bozo finga tongo midi pourquoi Nzambe toujours azo saling azo tombola. OK. Mais bino toujours bozaka na se bo kita bo mata bino bo luka kakai. Voilà. Merci beaucoup Boro Lukaka et en tout cas toujours développer une émission na biso très kitoko parce que la vie baloba ke bolamu et pour la kate belle vie bolamu o ya lona ki ami et pas bat bazo payer les pots cassés loba ke yenda sala bat mabe so ka sala bat mabe te bolamu aye e ko ganga ka maman Pamela la plupart bat oyo maman belle vie afana na bango o ya liana bango ozo kopana oya sunga bango bango ndele basani babalukela ye bango peka wana bakomani ni bakoma benga batu ko utiliser batu kene la télévision finga ma belle vie oh ya c'est yozo sala a yozo raisonner makambo yozo sala o raisonner ngo et c'est dans non sala maman momo batoza bo mutu to azo luka vina ye voilà mutu azo azana besoin que peut-être ozana bana na yo o luka foyer na yo mais yozo luka foyer na to mais yo luka foyer nini Yako fingaka maman Belle-Vie. Okay. Oh non. Et il y a autant. Makasi. Oh. Pas comme à Pemel nae. Faut jouer ta makasi. OK. Merci beaucoup Fozwa ta makasi. Toko da pena maman na likamu na biso o na lukela ki o lelo. Lelo pe ba balobi ebele na ba privé bazo benga dipi na zawapi bazo sakana ya na yeboye e komiti na niveau bakatela bato ba okene matanga na ba o ba okene te. Bembe na ye. Hein? Et bembe na yo. Famille Libota to finga te. Te nga na fingi. Nga na fingi na lui. OK. Tendresse. Tendresse nga lo bana comme na dodi. OK. Tendresse dodi. Comment tendresse mta pesa za 7e bagarre? Ah, 7e ta pesa. Oui. OK. Comment yo okene matanga de ta force? O mayele te, o azoba, o zali zeze. Yo moi aussi. Lakisa mobile yo lakisa vraiment mibali na yo oyo bimaka na bango. Yo za mobile na malonga yo na vino yo za na mo. Mobile ozo bimana yo peut-être ba yebi yo te. Comment yo ke na matanga yo zoba bolole lo libuka munene o ba toute la pondu. O munene matanga. Yepe liboka. Yepe liboka. OK. Comment yo ke na matanga ya de ta force
yo ke ko ba 7e baga o sa tapage yo ba ke yo ko beta 7e baga yo tandis yo sa ba je doni yo sala ka ba je yo beta 7e baga 7e baga na za mwana oyo bota so olobaka na musika opusaka pembeni na ye te soki oza mwasi omoni mabelo yanga na yango yo tangaka makila nga mpe natangaka makila soki oza vrima mwasi ya solo tendresse koleve ma 7e bilamba boye ozwi likofe obeti soki yo mutu bandaka 7e aboyaki lesbienne yo 7e abima na yo pe te sitakolinga okokata bilamba na tete nano okati te 7e asala oni yaba famille 7e baga etelemi yo 7e kolia matanga natala oyo osala 7e mais 7e pende ya yo ko sa 7e yo muta uti na opération munene utiye malade oza na fu yo mutali boma ona no makasi bon bitumbi mutali boma oyo muta telema yo sa mutali boma asa mutali boma yo ko expliquer ngani ta papa na ba no me no telema voilà papa boti yo o mutali boma c'est comme ça que les moments na yo tant que simbana makile ko tanga nero so bisa ko kata telema o ko bisa kata telema mi kwekwe voilà o ko bisa ko kata telema na yo bongi poni buso ba boyo ko o banga yaba ninga te oui voilà mbaf ela kisinini zoba OK ki jingi tala makole baluka nyama yo ko finga 7e nani ngamo leki ne yo zwanga na mulai munele mbinga o tsoza malade ibana 7e baga o tema na bana se o zimba no tsheba na 7e baga OK je malade o peut zo appeler na o zela matanga d'être force tala moi ça ba kuluna moi ça voyou tendresse zoba dodi yo zana matanga 7 o na matanga d'être force o ye o solo na bilama tala niveau moi si o zana matanga o zana oya robunda c'est pas eloko non soto na basi ezala ngona valente OK pas ezala ngona valente ça bi baka pour moi si oya mi pesa quand donner respect à ça mambuyo salati voilà yo quand dit soko ngo bilama na miso bato bité na succès yo ça c'est pas 7e yo après azobi na batuke o 7e baki opposer tu es malade wali boma na lobi kuna kena na ndaka ba maison ba nganga no 7e ta memara yo na yebi te data face à yebi ete ntoki mtami sala mabe aba pe matanga no toko ya 7e baga ko ya matanga ako ya matanga ona na tasko yo oyo sala e mais on m'a dit que eza suspect yo ako ya o ekotika la histoire awa matanga na ekotika la histoire na zela na matanga jani na zela ke na matanga jani toucher 7e obi moi so alekisi pongo la za capable na lukaki yolobi même so lobi na lukaki na yolo soki na zuaki yolobi lobi ngeza scandale obiki ka pona mona kiyote tongo bunda ka biso pa muta okota uzate do yo tika na couper décaler nga tika na couper décaler so to bunda ta muta munene na muta bakoletenga ma to bunda sko nga na yo on a dit que comme dangereux parce que le 7e asa malade asa na repos oh yo on sera na 7e yo c'est époque 7e baga biso ngana baleka 7e baga to sangelo na to bet biso ngana bana famille bota na biso baleki na to sangelo to ko beta yo OK oza zobo za maele te o réfléchir o luka via bana yo na zela on mona fingio na zela sko ya o mata ko ya nena ko tale sko makaba bana no bu mais tu n'as pas fait 7e boya zo décision ba bunda na 7e ba ba sa ke yo zali ameka nanu famille nga no so babi ameka soka za mwasi alo makana musika oza mwasi yaka ndoki makamba sana diamati diamant ndoki yo quand tu dis ozo diamant ozo batu ba tabaya ba simo ba gilette ba palola diamant yo 7e na yebite yo nasi bukolongo ba mission sala na yo mu okokima ko atokimi na biso t'adresse atokimi mati avion OK moko ke na point non na moko na ba kiso ke na kozwa na biso yo nga na 7e baka so toucher mabele emenga OK kanga émission pa kanga yango soki ka yo to toucher 7e que ça besoin que on mette 7e li kofi na pota comment on dit mumba ozo ya il est bongo
tika boy tana moi moi c'est sérieux moninga zobela moninga aotobela azana repos yo zo ya muta uti azaki na grave na potana et pourtant repos a pesa il y a 3 ans OK tana muta oya mokoti mikota kota ngo bela libomati OK tango okena na wileri tango okena nganga po sete baga olangisa po amnalinga sete abima na ye sete abima na ote mais c'était ça moi c'est moi kasi basi wana po sete zaka musala mlota musala ki demo wana OK abima na ote siko yo eza nini oza mutazua oza mutazua ozua no mabe eya mi pesa respect omwana matanga d'État force mi pesa respect alors tika d'État force molimo neza na kimia ba ninga na ba collègue ne batiste comédien balela d'État force na ndenga malamu voilà alors yoko na matanga d'État force te po osala buzoba na matanga d'État force pour matanga d'État force batu basadini ba panzana c'est quoi problème ni les matanga nyonso ke na créer des autres mama ka ngako bumisa be lianga kana matanga ndoki domoni diamant na matanga ka to ya e pas 7e matanga ka fina mama loko nga dipine na partout na rozwayo mais mukolo yo kosima nde 7e na nzoto na ozo partout tamsu banganga no kota ya lukuta yo msi yo kota nganga po chepu de balula yo o sala émission mengate na 7e o fana vraiment yo moko fandi o bité na le baranga mais lelo na suki voilà meka c'est un fan wana yo tanesi ya kaka mbata na monika ngam na tino zoka mbata o bete kabu ta l'état mon matanga d'État force l'état le baké matanga yo azomba mo baké kundango OK meka moi si bololé au quand on entend na fan sana bana ote yo na zelo lo répondre na zali na zoya sikona to sko via bana na yo na talango na bimisa bibana no nyoso na tale ba papa na bango ba papa ba to papa ba papa OK comment me peut sentir de le respecter comment on a matanga d'État force président d'État force ozo kata bilamba on tu même ça matanga batu net bebi famille d'État force ba ko benga muta modèle ote na chic choc ba benga na ye na chic choc OK o aya lo yenga na chic choc matanga jani obikaka yo obikaka kena ndako ngano mais ça kota bandaka nga obakla tu ba malade okokufa na komba 7e bagarre maman kanga ndati na émission kangango mbesi 7e bagarre luka tshelo poison ba nini yo atati li wa 7e otiko lo biso jamais et plus jamais dans la vie moni 7e mukolo kaka yo tendresse yo dodi o salere ke ya na 7e pardon moni ngam na ko chuba tambeli na panji nga na zo émission na lobi na yo OK comme ka ko solisa ka 7e temps na vie na yo le roi le baise dans le combat 7e et couteau chien voilà et bien ça va se salité comment on fait na kata matanga ozo ya muninga fa na matanga fa na ba oh yé batu ba protéger 7e bagage ba sundata OK ba même mutu muninga 7e bagage na na if pan ba bi mais 7e bagage na porte opération mais moi so lingini voilà so bato azaki na quartier na bato ba yena ba amonika ba fan population ba côté du 7e ba protéger 7e ya ye kaka yo tendance yo makasa obunda OK yo so makasa obunda yo tala kene na ba quartier ba baby sa yo kene na ba quartier abana ko simba kisi abela liboma face à théâtre OK ngala yeba de mutu esala te OK et pas à mon yolo mwana ngigi kuna côté ba cimetière on est pour là na yeba liboma na yeba ozabuta mutu siko liboma na yoti le na monde à théâtre oye ko panja théâtre yo panja théâtre te OK et yeba ke okotika ko panja bata théâtre te théâtre ko zana bolingo ba ko zaka ba ko lingana mutu ba ko zana ba benga oni kutuni ba kanele kinga ke muninga zana pasi ko soutenir ba ko zana ngo mais yeba ke yo okozoka passe ozana bano tokotana na ko sungo na vie OK
on va d'abord on se fait la kaba combat batu yo on luka makabu yo bonga on za la place à refaire dans tendresse yo za le sika ngana za ba tole kile na YouTube ifi na ngate voilà o bi fi na ngata na mutata ya demite septième bagage famille pauvreté septième bagage wana o bi famille na bata théâtre nio surtout presque tout Lisboa ba tout ba on retourne peut-être septième bagage on produit ba OK. Alors, on est dans la télévision, on monte à Bella, à ceux qui passent opération, on est dans la télévision, on va dans le bani, on met à 7e. Yo, dans son bande de la cara, yo. On sait que notre tapage, yo, bah, on a que, on a bien bas, on sait que l'autre. Il y a quelqu'un dans notre monde, il y a 4 choses en bataille. Mais t'es 7e. Nana mutno yo kati. OK, c'est que vous en avez raissé beaucoup. Non, yo mutno yo kati. So on a balé kati te. Yo tendance ba beta on a leki ngati. Est-ce que c'est quoi ça lesbienne? OK. Oza lesbienne tin lelo. C'est pas ça lesbienne. Oui, ma casse. Oza lesbienne, lesbienne. Lesbienne ma casse. OK. Alors ça nga musaba kindoki. Nga mwana mwasi fo olingi mobile na yo, o fi mobile na yo. Boza lelo bo sala raté. O lamri na tango fande ba sijaba. Tala maman, zoa kiti fanda. Tala émission oyo. OK. Fanda tala ngoti na suka. Ngade di pina na ofinga yo. E pa melate zanga. O sa elote. OK. On peut remettre à cette idée. Sauf que le remettre à cette, c'est nga na rezoa permanente na remela po na kufa. Je te dis la vérité. Yo, na so soloti. Yo ke rosima. Oh, ah ba tala ndoki. Mutami salama be. On vient de me sur YouTube. Kabine obi saka combat 7e. C'est ça là. Parce que ça la relation pour mutu quoi, c'est ta bengana. OK. Tala. Ba c'est le ko ta tête pas 7e ba c'est ta bengana. Ah, ça qui peut artiste comme ça. Oui là, ça bien okili. Voilà. Ba bengana yo. Non moni abo qui comprendre na ezango ya lelo te ezango ya kala. OK, ye personne ça qui n'a. Apandanga na ye. OK. Ah, ça va aller là, d'être force, mais d'être force à Bengana na groupe là. D'être force à Bengana na kuna. Ba Bengana ba d'être force, les là on a courage matanga d'être force on va dire papa na nga. Moyibi. Moi c'était moi si bisu kabuka. So moi ça va être bisu pai. Ndoki. Ya suspect. Moi ça mi sala ma be. OK. Nanga ça on a problème dans quelqu'un aussi ça a un problème océan. On a un problème na vie na yo. Papa c'est ya bali oyebi. Afaba lako. Oh nzamba zo lo kumu. Papa c'est ya bali. Abali nzamba moi ça ndoki. Azaki na tendance mutami sala mabe. Oh c'est un type au moni na ba retour. OK. Retour na zongeli yote. Ta papa o c'est lelo. Yo na bali ozoka abali. Moi ça bututu. On laisse yo baka papa o c'est o chela ba rega na biloko. On laisse ça biloko ba chocolat nyonso. Et puis papa c'est un patin qui moi ça rolingate de. OK, l'amour est aveugle. Ah, moi te. Anga bomba papa c'est tendresse. OK. Papa batabeti AVC pour le corona yo. Tala nzamba sali. Dalo ya telemi. Abandi pe musala yi. Bongo yo. Abali. Nzamba zalo kum. OK. Basi mibali no suya vivara na bango yo na rosambu so na YouTube. Yo zela. Ya Robert Sambo akatem. Akosambwa. Akosambwa na osambwa c'est là osambwa c'est. Batu bani batu ba yebete ngane na yebi yo. OK. Ngana yebi yo. Mutaba kisi. Mutaba nganga. Zana papa ba période ba budi bomba ngebanda. Tabu ngebanda. Po asima kisi na komba 7e baga. Si oui, akena osima kisi bo 7e ngema kazi. Ba professeur Bimaki. Te azoka ngamoko. Ngana yebate. Azo okay wa. Oh, azanga no ke ayo zwanga na ko na tongo dipine ke etika ngakuna na saka me mission sele karate. Okay. Oh dipine ke etika ngakuna na kopo manga saka ke shida na e ndoki anga me manga nja mabe. Okay. Ndele ke ko tika ekuna njoka na kota na ndako nga akota manda 7 tatu manda ko pe muke. Na ka seka ko soma voiture, na ka seka ko soma ta ba imema ko soma ta ba avion. Njoka na olana tozanga na ko ndenge moko. Oh siko ya ko tiyo tika la libanda. Ah? Ya ko taki yo tika libanda. Ngana fana ngina beka amso ke shida mobile na kati kuna ngana fana ngali ban ban afan sanga banda 7h13. Ah bon? Non mais ngami lizo bima. Au secours. Au seka. Non akena.
milinga ebima na kati ebe na kati ndako abima boye boye mutali boso alinga ye mutali boma mutali boma ko wana tabo uchukula bozonga tozonga mutali boma olanda biso je t'aime allez je t'aime mam bino mbale mbamu mais on a ok nganga te kosala ngote pardon kosala ngote batu baze yo ke na nganga olobela baninga babokela baninga maladi yo tendresse yo ke na nganga posa no fande bokela ya okufa yaka lisusu OK yaka koya na famille 7e bagate po toyebi yo te toyebi pe to kotira pe koyeba yo te voilà et puis 7e bagate so bien ça l'émission moko awa yo bazong so mai OK bon on pèse matière yemo za na matière zota ko sur la vagina yo toi na TV zota ki makasi zota oko sokola ngona bien te na basango ba ko ba ko linga bino ba lesbienne milo pe le tendance comme une lesbienne yo OK yo pe lo comme lesbienne enfin okilongo ekekabo. Voilà, merci beaucoup. Tokomi na suka émission la biso to Monique Edi Pinaza vraiment na kanda makasi, c'est normal. Yaya na yo azobela, aza na repos médical, mutu moko boye, o abeta yaya en tout cas, ça fait très mal même il n'a pas réagir kaka boye. Merci beaucoup Nadi Piné oto yambaki mukona lelo. Di Piné tokomi na suka mot de la fin na o koko loba na batu nini. En tout cas, tous les fans de la famille Bota, vraiment ma fan tout il y a des pinènes à l'ingabino mingi vraiment bon limbisanga vraiment moi souana à l'équipe à la niveau ma 7e bagana matanga tondi si bato abeta 7e en tout cas bon limbisanga vraiment bon limbisanga famille Bota bato tout bon limbisanga bango yete na sengi yete na sengi ba fan nanga na famille Bota voilà. Donc nasa vraiment na kanda vraiment makasi vraiment na lingabilo mingi vraiment numéro na ngwana plus 243 89 111 76 61 plus 243 89 111 76 61 soro bengi ozuinga moko mutabenga ngate akomela ngate dipino sali bo poa na lingité soro benga ngai peut-être encourager nga ke bandela suko finga oui OK donc benga ngate ba dipino sali bo poa non soki yo pe tande soro benga ngai nako kauso voix na téléphone OK komeka kudute. OK merci beaucoup tokomi na suka émission na biso ya mukona lelo bo s'abonner bo liker bo partager vidéo ba commentaire na bino na pesa la biso bien poto améliorer ko sala bino musala kitoko to ebike na ba commentaire ta bo fingi biso to mesana déjà bongo biso to finga te to ya lobaka jusque la vérité. Merci beaucoup na famille Bota Mobimba to consommer film na biso couple croisé voilà couple croisé film kitoko o mama Bellevue a cheli biso to consommer pendant film to que biso famille Bota force na biso zakaba film pas de distraction. Merci beaucoup na papa Faustin Ngomo de Bruxelles, maman bébé Djema, la maman qui dérange rien ngo ma garçon Paris. Natacha Golola patron je te salue aussi papa Sam pour le nécessaire. Maman Gina Mabia la bambote no belé la maman chérie à moi aussi maman Tété Blandini Panzou Jeanne Mboso en tout cas bambote na bino ebelé bo s'abonner bo liker bo partager vidéo vraiment et ko ça la biso bien. Bye.